likambo ya motuya oyo iluba makate sotango kokina bimisa yango tellement que kuvubaka lobi ke ye azana makambo ako bombarder siko ngana bandi ko bombarder osko e bandeli na bandi ko bimisa oyo eza ya solo oyo e bombama o batu bayebaka te. Paul Dibuya alala nzoto ya mama Salulu alala yango ndengeni mama Salulu tango akufaki tango akufi ye pe azaka na kini nde adeviaki na nzoto wana rapide aki asakani na nzoto wana a utiliser mama Salulu nde azongisaka nzoto wana na mama yemu baye kosalela siko mama Salulu cercle ya rouge bakundela ye asakanela nzoto ya mama Salulu abimana mama Salulu wana mama akufi mama ya kokufa me ye azwa nzoto ya mama Salulu asakanela yango abimana ye so bozo comprendre ko menete alala mama Salulu bandeko oza makambo Paul Dibuya asalaka nzoto ya mama Salulu ba famille moko modi bana moko modi boza ba modi boza bana mabe bana libabe bana bilakeli mabe bozo makambo minene bozo bomba bovanda pona manipulation yango boza na esprit te yango boza lokwa bizengi bino nyonso mayele kokate pona nini Paul Dibuya azwa bino makolo depuis bo mwana yango utilizaka bino azolala bandeko na bino bozaka bokanga minoko aza kolala bana basi ya famille bozaka bokanga minoko. Papa qui solokeli akufi na Belgique mutu ali boso akota na morgue za Paul Dibuya tako batu ba oya Paul Dibuya déjà uti na morgue abimi qui est Marie Moulou en réalité botiaka na mabondeli est-ce que makaboto zo kize ya solo nzambe bobondela tango toza na milengela mwana milengela fungwa mami suzala mayele bondela kitisa mabolongo na se tuna nzamba ko révéler yo oya lukaka yenda zwaka soko zo luka to zo négliger nzambe pa kotika yo nzamba ko lakisa yo nde bazana arma Satan Marie Moulou yaza mwasi na ye ya butu arma na Marie Moulou bango ibale bepouse ya jete yango mona ka Marie Moulou akufaka pona arma na ye yango mona batinda bana wana kuna bakene ko bongisa nzela po susi nezalaka arma avanda na kiti na kamba mve Jérusalem soki arma avandi na kiti wana ya kamba mve Jérusalem Marie Moulou ko changer lobi ko te ya baton kamba mais tellement arma zalaka wana te akote ya ton kamba te po bango bayebi ke soki arma avandi wana yende siko mama Moulou ndenge programme na bango ezalaka mais eko simba te po memi arma ndenga za wana batika na nkamba te batika ye na kati ya mikanda ye avandela na Kinshasa ye avandela na Kinshasa batikile kiti ya nkamba te bokonzi ya nkamba za ye te ta batika ki bango de adjoint arma avandela na Kinshasa solo nde avana na passe mbongo kyanga na nkamba yango nde batika ka bakotikele bokonzi na nkamba te bakotikele kiti te jamais siko Marie Moulou nde epesa ke kanda na niveau moko impossible yango na ebisaka bino molimo mosanto ya lobelaka ezalaka arma Satan yango atanga akombo te mais atanga akombo te bandimba lobaka yandi kaka papa singo kimbango kyangani yandi kaka wazola walembi zola Marie Moulou wazola walembi zola yandi kaka ata oboyi ko ba molimo mosanto ato boyi ko tanga ko papa simo kyanga tango zolo ba déjà molimo mosanto ba ko zongi selo papa simo kimba kyanga oboya ete yandi kaka ha yandi kaka place wana nde kanga ezaka ka yandi kaka esika wana nde kanga. Yo dije la yo sabía que mona mesa. Que mona mesa za la tata. Bizale ya moto nyonso ekoye bana. Sava. Moko teza ni elombe nani kumba oyo. Otuna ba oyo bayedinga. Maputa la maputa ba moya.
koluka ngai nzambe. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci Nabatutu Balingara, Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoro penaza bien, papa Simon Imba Okiangani Nzambe Molimo Mosantu, Azali Kobatela. Voilà bandeko, na ebisa kabino soki émission ebandi, bozwa kabakiti bovanda, bopusa na bolanda na boke binyonso. Poete émission qui mba Nzambe rien que la vérité. Awa eyaka na évangélisation agressive mais mal compris. Batwa comprendre na bangote niveau ya musala auto zali ko sala. Mais tellement Nzambe za bolingo, aza ko pesa connaissance na bana bilembo bana bilaka, baza ko comprendre mission nanga pe musala o nga nazali ko sala. Yango wana bandeko nanga Nzamba sunga bino apesa bino sagesse spirituelle pe intelligence. O awa de toza ko salela Nzambe. Awa ezali bitumba ya Nzambe na bana satana. Soko biso bana Nzambe pe to telemi. Bana ya satana ba telemi. Baza ko loba bilobela de n'importe quoi. Alors biso pe bana na Nzambe. Nzambe pe zanga ka mutute o ko défendre ye. Aza pe na bana na ye, il faut ba telema pona tata. Alors comme nga en tout cas pona tata na nga na yaka mabe. Pona tata Simon Imba Okiangani Nzambe Molimo Mosantu na yaka mabe. Voilà. Toza na temps oyo, toza ko bimisa ba vérité oyo e bombama. O ba bengaka ba chose cachée, o ba tuba yebaka te. Kuvubaka lobaki, le 29 juillet, ceux qui ba Yuda ya 26, ba koti nkamba te, akosa nini ko bombarder. Siko nga na olakisa yeke, ye ko bombarder na eza na effet. Siko nga ko bombarder na nga ezalaka na ba effet ya makasi koleka, po nga na yaka na vérité. Alors na ye na vérité. Vérité na nango eza ya makasi. Ya makasi jeté. Bolandi batan fort. Alors, bozwa bakiti, bovanda bolanda na bokebi nyonso. Tije na biso tozo vandela nano likambo ya Paul Dibuya. Paul Dibuya ti lelo aza kokangama ke papa Kisolokele aza tata na ye. Likambo ya kokamwa. Likambo ya kokamwa mutu moko boye ake kodiembela. Famille moko boye oye boti ete. Oke batu basila soni bazaye. Kokamwa. Siko tokosa na mo analyse na likambongo. Papa Kisolokele akenda kozwa bana na ye. Akenda kozwa bana na ye. Aye na bango na Kinshasa. So ye pe deja abota maka. Pona nini papa Kisolokele azwaka ete? Pona nini papa Kisolokele atikaka ye? Na mona ka ba photo moko boye batu batambwisaka. Lokola photo oyo bomoni bandeko. Photo wana batu ba publiaka ngo mingi. Balobaka ye wana papa Kisolokele memi ye. Papa Kisolokele na mwasi esi bakabwanaki. Tawo bakabwani libale simbite. Nde ayeko kende. Po ba papa nde baza wana me papa mbenza uta koloba ngo. Bango babalaka bongo te. Bazwelaka bango basi. Ba papa bango bakozwela ngo basi. Ndenga za wana mwasi oya mayombe mama ba Paul Dibuya ba papa basepelaka na ete mama mwilu pe asepelaka na ete. Tangu akoma kozonga penza nkamba nde esengela ki bazwela mwasi na nkamba. Nde bazwela ka mwasi na nkamba. Mwasi wana bakabwanaka. Tangu bakabwani ewumela kapete. Po mwasi wana abandaki ko tricher. Azalaki mwasi oyo abandaki ko tricher papa. Abandaki ko bimana mibali mosusu. Est-ce que boye ba ke die donner azara mona papa Kisolokele te? Na ebite na lobela ngo déjà avant. Micheline pe azalaka mwana ya papa Kisolokele te. Mwasi wana soki papa Kisolokele azata bandaki ko tricher abimaka na mibali azwaka bazemi akosela papa Kisolokele. Tellement que bango bazaki na bango pa na likambo penza te kati na bango papa Kisolokele asalaki ni atika ki na ye kaka andemi bango kaka comme bana. Asailaki yango makelele te. Me bazalaka bana ya papa Kisolokele te. Baza bana ya papa Kisolokele te. Me papa Kisolokele akipa likambo wana te. Me tellement banzambe likambo boma makate. E bana ki nango me ya sese. Ezalaki secret babomba ki yango kaka.
Sikoyo Paul Dibuya pona nini papa Kisolokela ko boya ye po mwana ya papa Kisolokela ezaka ka José mwana ya papa Kisolokela ezaka José yende kaka mwana papa Kisolokela nde apesaka ndo ya papa Diangenda ye kaka na bana ya mama wana nyonso do bango nyonso de baza nani Dieudonné na Micheline baza na bango bana papa Kisolokela te papa Kisolokela boya bango te atela ngo discussion te ayebaki na ye mais asala nini andima bango soki pe ake na mboka ake kotala bango akokuta mwana na mukie oyo aza même pas mwana na ye mwana ya mwasi mwana ya mama ya bana na ye akosala nini akokanga foto na bana na ye mwana na paza wana akoti na foto ezalaka nango ba foto nyonso tomona na mokili tomona te foto pena ke papa akangami na mwana na bana me na kati ya bana anamona mwana ya mwasi akuta na libala ubie mwana ya mwasi na ye ezalaka nango azokanga ba foto mwana na paza wana bopesa ye pe akota na foto akoti na foto mais ezateke tellement papa Kisolokela kangama na ye foto ça veut dire que aza mwana na ye toza na lingomba lisantu lingomba ya Nzambe papa Kisolokela aza Nzambe jamais makila na ye bakende koboya bana nyonso papa Kisolokela aza na bango aboya bango te ake boya ka Paul Dibuya po asali nini papa Kisolokela kozwa bana arécupérer ka ba o wana mais ye aboya ye pona nini non ye atikala papa Kisolokela ya na bana na ye kokola tango azokola ayebaka ke bandeko na ye bakenda Kinshasa po ye pe tan wana deja si akolaki mwandamu alelaki pe bandeko na ye etikelaki mwa mukie na mutu ayebi bandeko na ye ayebaki bango bana mama na ye ti bango bakenda ye pe kokola ayokaka deja ke bandeko na ye famille na bango eza famille Kimbangu ayoka basaunte baza na mbongo po batan wana pe deja papa bakomaki na niveau ayoka papa Kisolokela azaka na mbongo kuta bande kosala place boye aza na mbongo ebele aleba diembela yeba kola na esprit wana ya famille oyo ekenda sango tango akoli po kolongwa mayombe kokende tinkamba Paul Dibuya ye moko mutu te ezalaka deja akolaki deja po Paul Dibuya longwa mayombe akoma tinkamba tango akomi na nkamba akomi kolandalanda papa Zako papa Zako alobi me yo nani olandalanda nga boye aketi papa de longwa na kotuna me aza nani namoni azolandalanda nga si ayebisi ye zwa ye mema ye ebe papa kulutu na Kinshasa soko komi kuna ndoke koyebela kuna epa chena mutuka ake na ye Paul Dibuya papa Kisolokela mona asilika mwana ozuye wapi oyena awa ndenge nini ebandi ndenge nini oyana awa papa asilika ote papa de longa nde bina ya non boko yana awa te abanzi kolela papa abite oza mwana ngate papa Kisolokela lobango correctement papa lobite oza mwana ngate mais ba o wana mususu andima bango mais ye aboyaka pona ni o ayebi avenir alobi oza mwana ngate bandeko lebe bamoni ye babi o papa tovana na ye kaka mama Salulu pe alobi tobokolaka deja bana ebele awa donc so tovandi pe na ye tobokolela ndako eza pe problème te po bato mosusu pe baza awa tovandaka na bango ye pe azalaka lokola bana oyo tovandaka na bango awa nde bazwaka ye bavandi na ye telema pe bandeko ne bazalaki wana bandimaka ye kaka mais papa Kisolokela alobaka boye mwana boye na ye awa telema bondimi kovanda na ye boyebake mikolo koya akopanzaka lingomba alobaka bo po yebaki avenir alobi ke oyo mbuma mabe mwano abotami awa mwano ayebaki ke mwano kotingama na ye ayebaki ke mwano akosala ya minene les temps à venir
akoyiba lingomba, akosala makambo ya mabe. Yebe deja, tellement maman na ye baboyaka ye. Ye papa wana akenda na bandeko na ye. Ye atikala tema zaki de moto deja botamaki deja na esprit ya kaisala ti ayaka na esprit na ye ya kaisala deja. Paul Dibuya komi kovanda na Kinshasa. Akoti na famille. Kokota na ye na famille. Dosa na analyse moko typique. Paul Dibuya mwana papa Kisolokele. Ndenge ye moko alobaka za mwana papa Kisolokele. Tobina ke Paul Dibuya za mwana papa Kisolokele. Sikoyo Paul Dibuya papa Kisolokele enregistraka ye te pona nini. Po Paul Dibuya ti ayaka deja na kombo ya tata na ye Dibuya. Akolinga teke mwana ya boti ba enregistrer na kombo mususu te. Paul Dibuya papa Kisolokele deja ayeba kaza mwana ete atika ko enregistrer ye na kombo na ete. Ayaka na kombo mususu. Iye ko mwana papa Kisolokele. Siko ayaka na kombo ya Dibuya ndengeni. Oti ayaka kolaka deja ba 14 ans 15 ans. Ekola ba 17 ans pe ba 18 ans. Akola ki deja ti alonga bayombe ayaka. Akola ki deja mais azaki enregistré te. Papa Kisolokele enregistré qui était comme moi na par rapport à enregistré bana na ye mususu. Papa Kisolokele ko boya ko enregistrer mwana na ye non. Asangani na bana ya Papa Kisolokele azokola. Azalaki enregistré te mais azalaki déjà na kombo na ye oya kolela ki Dibuya. Il faut pena que a s'infiltrer à kota na famille. Et sengelaki azala enregistré. Po papa dia lungana azalaka na ndoi kaka moko na bana ya Papa Kisolokele. Salomo dia lungana Kisolokele. Ye kaka nde azaki ndoi ya papa dia lungana. Po Dibuya yeko yana ki mukolo. Ba monieka na nkamba na âge ba 14 ans sope 15 ans wana. Ou 16 ans ba âge wana. Ba sutuka ko sutuka na nkamba. Mutu amona ka izalaka papa zako. Ayoko ba mona ozolandala nanga boinani papa dia lungana ebisie mema ye na Kinshasa epa ya papa Kulutu nayo. Oke ni koyebela kuna. Papa tomboka amona ya tomboka sindika. Soka zaka mwana ya nga sindika tanga boya ete. Papa Kisolokele za Nzambe akoko boya mwana oya ete. Enregistra ete. Comment na libumu moko bozala enregistrer na kombo moko. Bozala enregistrer na kombo moko. Abande ko sala pena kombo ya Salomo dia lungana. Abande ko sala kombo ya solo. Yango abande ko sala yango voyagaka na ngona Italie. Akoma ko utiliser siko kombo ya solo. Tango akoma ko utiliser kombo ya solo. Et comme siko makamba ba voyage. Batango ba voyage boy. Et comme ko compliqué yena solo. Et comme ko compliqué. Ake Italie azongi. Tango azongi deja makambo koti. Na Italie kenda ko zwande cours. Okuna wakenda na ndenge ya bourse moko boy. Bakenda ko tanga. Bourse moko bimaka si je me trompe pas. Yende mutakendela kana bourse wana. Tango akena bourse wana komi kuna de place atangaka. Place ayaki ko s'associer na bato wana na Italie. Yango bozoka papa lobi bakenda kana bango ba Italie. O ba associer ki na bato wana ba Italien oyo balingaka mutu mwindu atombwa mate. Ba o basamisaka nkolo Yesu. Ba oyo batumbaka mamaki mpavita. Ba oyo basamisaka tata Simon Kimbangu. Bango wana balingela biso kimia te. Siko ye akendaki kotanga kuna asalie na bango asasocier na bango. Ayo kozonga. Bakomobele de Roma. Bakomobele de Roma. Kombo wana epesi succès. Ba jeune kokufa. Ba jeune bakomo kufela ye. Ne place bande ko lesa ba joma kwana ba tona madesu ya 200 litres. Aza ko utiliser déjà ba jeune, aza ko récupérer ba jeune, aza ko manipuler ba jeune. Akoma ne kiri na ye ya ba jeune. Ko yekusa bango box, ko yekisa bango judo. Pour bakola ses esprit pour y déjà abotamaki déjà na esprit mabe siko azwaki esprit mabe na ya bombi moke et pa papa zo mona na mwana malamu tala na place siko yo
mwana malamu atinda bakaka partout bakotinda nyonso bakotinda ya azosala na minute wana tango azosala bon mwana atinda maka minute wana bakolinga ye baolinga ye bapesaki bolingo ya mwana o bazobokola na ndako na video moko totalaka papa Diangenda alobaka Paul aza mwana na ye Paul Dibuya aza mwana na ye o bato balata siko kaka papa Diangenda alobaki biso nyonso toza bana na ye ezaka kateba o ya boti na bonzoto biso nyonso toza bana na ye tobotami nde par-ci par-là na bana ya bonzoto na mosuni toza bana na ye donc jamais akoloba na bato ke Paul Dibuya aza mwana na nga te akoloba kaka ke aza mwana na ye po biso nyonso toza bana na ye eza bongo après eya kokomela bango problème mpo na mikanda ya Salomo oyo Paul Dibuya akomaki koutilize bakosalaki voyage moko boye ya Belgique ekoma boye Paul Dibuya esi akeye solo alingi voyager na système elakisi déjà passeport na ye bavoyager nango déjà ye moya kende eza te place bakenda kosigner bapacte ya makila ye akendaka te po mikanda na ye déjà Paul Dibuya akomaki koutilize yango wana Paul Dibuya atalaki kombo oyo eya kokomplike mikolo koya il faut na boma Salomo soki na bomi solo nde na kotikala libre na kombo oyo po kombo eya kokomplike biso kombo wana ebandaki kosala bango mwa bacomplication po ye enregistré kaka na kombo wana atie pena Paul kisolokele kiangani Salomo azwi pena kombo ya Salomo abakisi na kombo na ye Paul donc ye ayaka mukolo azala ndo ya papa de lungana te azalaka na kombo na ye o abandaki kobokwamela na famille na ye ti ayaka na kombo déjà ya famille na ye Dibuya mais tango ye aye komikotisa na famille autilize sikoyo mikanda ya solo nde akome koutilize mikanda ya solo ekomayaki bango confusion ekomoko benda mo muke makelele nde asalaki nini abomi solo achele poison parti à Kinshasa ebaki poison na dolia malembe tango yeba komo sentir comme grave eloko ni asalaki akeli supa Paul Dibuya ke kolela na ye ke naza bien te santé za malamu te akezwa mbongo ya traitement to bango nyonso bataelaka ye Paul Dibuya ye muto mbongo yango na bandeko na bozalaka prudent kobokola bana na famille soko zo bota bana yeba ko protéger bana na yo protéger bana bokola bana na yo na mobali na yo bokola bana pona étoile na bango kendaka te kobokola bana ya batu ememaka lipamboli ya bana tala bana baki solokele nyonso bango nezo ba bidon malonga zate Paul Dibuya o azane mwana paki solokele te ayako oboko mawana ye mta kenda na balupemba na bango nyonso so akoba lokola likundi na bango bozomona ezalaka trop ya mwana na tango Abraham mama Sarah tango akomaka na zemi alobiki mwasi oyo ya travailleur wana na mwana na eba bengana ye etango babengana ki ye nzambe pa boya kite asepelaki aboya kite yango wana tango ozobokola bana soki okosunga bana ya famille sunga na yo bango eza problème te na ba parents na bango sunga bango zala na ba oya yo o protéger bango po lipamboli kendaka yango tomoni bana ya paki solokele batika ba bidon bango niso bakongo taila Paul Dibuya soko Paul Dibuya pe azana oya minene asali bango azana oya minene Paul Dibuya aza muto ya kina mission ndenga aza wana premier muto abomaki liboso ezali solo po ye atika na mikanda wana po iloko tungise eza suti achela poison avant ekobanda kolia malembe tango komi makasi nde ake angola ake abakisi lisusu dose nde ayeko kufa atikala libre na kombo wana atikala libre na kombo wana alors wana eza mokie po Paul Dibuya ayaka na décision moko ya makasi atikala kolinga ni papa Kisoloke ni papa Lelonga ni papa Diangenda alinga bango te ni bana wana nyonso atikala kolinga bango te avandaka na bango na dam alingaka bango te likambo ya motuya oyo
iluba makate siko tango kokina bimisa yango tellement que kuvubaka lobi ke ye azana makambo ako bombarder siko ngana bandi ko bombarder osko e bandeli na bandi ko bimisa oyo eza ya solo oyo e bombama o batu ba yebaka te. Paul Dibuya alala nzoto ya mama Salulu alala yango ndengeni mama Salulu tango akufaki tango akufi ye pazaka na kini nde adeviaki na nzoto wana rapide aki asakani na nzoto wana a utiliser mama Salulu nde azongisaka nzoto wana na mama yemu baye kosalela siko mama Salulu cercle ya rouge bakundela ye nde makambo siko ezaki na centre babisko yo bamema corps na centre baye komema corps na centre cercle batala boye cercle ya rouge abi cercle ya rouge tokokunde na cercle ya rouge te papa za kwa tinda basalisa cercle mususu mbangu basalela cercle mususu mais bango basalaka cercle ya rouge pona nini ayebaka eloko oye a preparaka asakanela nzoto ya mama Salulu abimana mama Salulu wana mama akufi mama ya kokufa me ye azwa nzoto ya mama Salulu asakanela yango abimana ye so bozo comprendre ko menete alala mama Salulu bandeko oza makambo Paul Dibuya asalaka nzoto ya mama Salulu alala mama Salulu wana mama Salulu akufi a utiliser José ayebi makambo pende baza wana bandeko ne wana bayebi makambo metema balenga ka Paul Dibuya yango ye mutasunga baba koka ko bimisa makambo te. C'est la vérité, c'est la vérité. Paul Dibuya utilisa mama Salulu a utiliser ye bango nyonso bayiba José bayebi makambo yo alala ka mama Salulu et après kozongisa nzoto na mama yemu. Pour yebi na mna Congo facile à manipuler. Bakopesa mbongo to sala moi eloko mo rapide. Ezo bumela te. Congo mbongo kaka. Mbongo kaka pesa mbongo na nyonso lingo sala osali. A utiliser corps ya maman Salulu. Et après ba yeko zongisa ngo na kati ya morgue. Abi faut so ba sele cercle ya rouge. Et nyonso zaki préparé à partir ya bamboka na kendaka. À partir ya ba occidentaux. Nyonso ezalaki préparé à partir ya ba occidentaux. Donc il est tellement déjà azalaki déjà na Italie, azalaki prêt à tout pour attendre ki kuna ayebaki nyonso azana makambo peza ki déjà na bakisi ya makasi. Azalaki na bato banda kwa puyeye déjà. Paul Dibuya ezalaki préparé. Siko faut ba kunda na cercle ya rouge. Pour ba yebi cercle wana ezalaki déjà préparé. Ba yebi o déjà ba salaki. Papa za kwa boyi. Abi tokune na cercle ya rouge te bako seka biso. Cercle ya rouge non. Na boyaka astinda basala cercle mususu mbangu. Nde basalaka cercle mususu oyo bakundela kae. Paul Dibuya eza likambo famille wana bayebi. Bana ya papa kisolokele bayebi yango. Bazwa makambo wana babomba. Balinga koloba te. Bazwa makambo wana babomba yango Paul Dibuya utilisaka bango nyonso baza ba esprit faible balenga ka Paul Dibuya. Nzoka nde asakanela nzoto ya mama na bango. Likambo munene bongo bazwa bakasha babomba bolobaka te. Pona nini? Pona nini? Bosila soni bandoki. Bosila soni likambo munene bo néglige bo bomba. Pour gagner nini Paul Dibuya ngwa piaka bino combien? Bozo ba corps pe un peu esprit bo pesa Paul Dibuya. Aza ko sakanela bino, aza ko utiliser bino. Mama oya boti bino, azalaki déjà na dan. Nde baboya ka mama na ye. Nde baboya ka mama na ye azalaki na kanda. Abi mwasi oyo bazela bakoyebanga. Mutu aliboso akenda asali makambo na ye. Paul Dibuya azalaki prête à tout. Asali ba makambo na ye azwi nzoto ya mama abimi nango akei a utiliser ye asali ye nyonso oyo asalaki a utiliser penza mama asakani na mama abimi na ye tango abimi na ye esili asali makambo azaki nango besoin tango asisi ko sala makambo azaki nango besoin azwi nzoto ya mama Salulu azongisi.
oyo eze bande ba vérité eza nano ya makasi nano ebandi kobima bien te nga na obimisa nga sala bajete nga na salaka bajete nga na kobimisa ba famille moko modi bana moko modi boza ba modi boza bana mabe bana libabe bana bilakeli mabe bozozwa makambo minene bozo bomba bovanda pona manipulation yango boza na esprit te yango boza lokwa bizengi bino nyonso mayele koka te pona nini Paul Dibuya azwa bino makolo depuis bomwana yango itilisaka bino azolala bandeko na bino bozaka bokanga minoko aza kolala bana basi ya famille bozaka bokanga minoko pona nini poye amata makasi esengelaki ka tosani toza na choix te tosala nini tema ye mutu moboko ya kama koboko la bino bazoba Paul Dibuya mutu te azalaka wana de près déjà makambo tango zo salama papa Kisolokeli akufi na Belgique mutu ali boso akota na morgue za Paul Dibuya tango bato ba oya Paul Dibuya déjà uti na morgue bini oya salaki ezoya bato baza malamu te bana ya papa Kisolokeli bana mabe surtout José yenda zaka dio na Paul Dibuya José papa Diangenda kufi yeka mutazalaka wana José papa Diangenda tiki nzoto sope ya salaki nini pe tokoyeba te José yo makamono fo ebima ikolezo ya pe montre ya papa Diangenda yo fo ozongisa yango oso papa Diangenda zaki vivre kolongole montre te olongole tango tiki nzoto komaka fatika nzoto na miskaka bino mibale batu mususu bazalaki te batu mususu bazalaki ni mwasi na yema bibi azalaki te bino mibale kaka batu baya bo papa Diangenda kufi ozi montre olongoli montre wana montre oyo fo ekota na mise moyibi oyibi montre ya papa Diangenda oyo pe yo salaka wana ekoyeba na kalate nga bomba mangata tata na sanzungu bomba na sama bele nga na oya na vérité oyo salaka ekoyebana Paul Dibuya nzoto ya papa Kisolokeli na kati ya morgue batseka papa Kisolokeli na kati ya morgue mutu aliboso akotaka na morgue eza ye mutu soka kufi atiki nzoto mutu akoya pe na nzoto wana kobwaka pe soyi asali pe okolinga sala akozonga na ete po aloba na yo deti ba papa nde bazaka wana bana ba banzaba kape kolamuka pe alobeli ye mais akotika ya sala posa na ye po mama mwilu kutu akufi batu bazolela kolela te me dekaki asalaki nini alamukaki bozolela nini botika kolela bisika na wuti so bomonaki bonga bolela te bonga bosepela bolela te botika ngana lala donc soki papa Diangenda aloba alamuka aloba pesanga montre wana alinga aloba na ye oyo papa Kisolokeli okoti na morgue na ye soki oke kosala ye nini oyo osalaki wana soki alobaki penaki alamuka alinga alamuka mais amoni na yo me kokisa posa na yo yango amoni nzoto ya mama Salulu mwa ekota na nkambe ezate ezalaki deja na mabe ezalaki na mabe makasi baitilizaki yango na ndenga mabe nzoto ya mabe baitilizaki makasi bongo ekokota na nkamba te po deja babebisaki yango babebisaki nzoto wana makasi Paul Dibuya asalaki ya minene Paul Dibuya atilize mama aitilizaki bato bayebi bandeko na ye o bayebi José ayebi po plan wana Paul Dibuya José azalaki po aza mama na bango te donc bazaki na programme déjà spécial ya makasi ya kosala tango kokufa toko récupérer Paul Dibuya asali mission na ye oya dingaki nde nzoto ya mama Salulu esali nini bazongisi yango na kati ya morgue ti nande bato bako kozwa ngo baye nango centre ngana koyaka na ba vérité oyo kuta ya mokie na koya lisusu ya somo ndenge eza apena no likambo ngana lobi eza munene mais tellement batata oyo baza manipuler na Paul Dibuya bakoloba te po eza tango oyo likambo oyo il faut ebima réaction esala Paul Dibuya asali mabe mingi na famille bomona wana combien de personnes alali bana basi nyoso lala bango
Ndaza wana. Alala bango. Mama na bango kufi. Ake kobimisa nzoto alali. Papa ki soloke na kati ya morgue. Ye mutu aliboso. Akendaki kosala nini. Nazoya. Paul Diboya. Mutu mabe. Bozo mone longi. Mutu mabe ti bozo mone wana. Mutu mabe. Mutu mabe. Yango bakoma bolole bango nyonso. Surtout zoba ya solo. Vrai zoba. Paul Diboya pena ye mutu aliboso azwaki ya koutiliser. Donc comme ça qui est zoba donc azwi na mayele nyonso na bongo na atiki vide. Likambo ya solo zo bima kaka. Likambo ya solo eza ko bima kaka. Likambo mosusu ebimi lisusu. Mais o bozo ka ya solo. Bongo so balobi ba Arma o bango basala. Bongo so balobi ba José bango basala. Balobi ba Charles bango basala. Po bango basali ba dégâts. Ba toana nyonso bomonaka. Bozo ka ya solo. Sikoto yoka lisusu loko nini solo asala. To landa ngo lisusu bo to continue analyse na biso. Bitumba oyo bandi kala. Ndenge papa mbenza utikoloba papa Sonyanzira. Bango balobi résolution, wana lukuta papa. Wana lukuta. Parce que nous besoin de sima en 1995. 95. Papa solo akimaka awa. Bayibe moto. Papa solo bongani. Pota azonga poto. Ake Kinshasa. Mais awa na papa Fombanza lobby. Tata ngele ko Kinshasa. Papa pesi une semaine. Tango akina Kinshasa. A se préparer pour kende poto. Abongani akina aéroport. Kone na aéroport asali makambo nyonso. Avion ligne décoller. Abimsa passeport na valise passeport ezate. Aluka mikanda na valise ezate. Papa solo abandi camion batala na kamelo ko ezate. Ayiko zonga na Gombe. Après Gombe ayiki Nkamba. Akomaka ba 0R. Na tongo nango après église to kotani. Ayebisina kendo kutikanga epa ya papa Mfambanza. Toye na ndako muke. Kesho papa Mfambanza. Olinga kiko kende wapi? Ote papa nalina kende poto pour nous récupérer bilamba na mikanda. Réponse à pesa. Bonso butele papa Mfambanza. Baso kabiso. Papa mbenza lobi yango. Tango kosi likambo. Bango baso kabiso. Yemo papa solo aso kabiso. Kwengu to kwenda. Est-ce que toyoka na kino ndingwana? Nana lobi vanda esika ngana zali. Bubu kina bukanga ni kamona ngako. Papa Mfambanza koti na chambre azo ba document iko pesa ye. Papa solo lesi. Papa. Nini ba hibi? En 1997, en 1996, papa Mfambanza na papa Mbenza baki Kinshasa. Biso totikali awana yo papa Mfambanza papa simugangani. Wana totonga ndako oyo. O bango solo baki résolution. Manu papa solo pana yo ba ibe mute. To bi église, to yena ndako wana. To zaki wana, iyo mo papa simugangani, pauvre Kadhafi ngombo na ngai. Otuli Kadhafi ngombo. Tangwana ngomba so kipela magasin ngombo ngama diamine to tukabula ka bandi peta sala ko résidence ngomba no papa mbeluka ko lena sala kinango na pesi papa solo na tangwana papa solo asala ki asuzu na ye agene nde azwaka biloko wana apesi kuna iyo lobi papa solo fa kabula biloko siko kuna loko zate bobo nga papa solo aye papa solo nene kabula biloko ngai na sanki na zala biso na ndako nzambe kasi sengela ko zala ngai poto kabula nyondambo ngai pendambo yo ozu biloko nyonso kaboli réponse à papa solo ya sirosi na regete yango tata na bino aliaka tata na biso botika na bomengo ese bango ba yibe papa nani to kufite bako bomba biso papa pamba te nazala ka teme ogle kada cheza biso fute papa mwana nsinga fumango ndeke tolopi tekola senga zinga wayala mutakusana ni kwa zalite pambate batika yango outa nango na likolo okiti nango na se. Voilà bandeko boyoki tala niveau ya solo motema mabe pomoni ke solo azalaki mutu mabe esengelaki akufa avant po mabe na ye elekaki makasi
il est makasi po ye déjà zaki utilisé par Paul de Bouya bango nyonso zaki na bango utilisé mais yes ko ke mpoli fara boy tina ba niveau wana te makambu ye alobi ke papa dia lungana abomaki papa na bango po yatika na bokonzi po monte ke za abomination franchement yaki ndoki maloba makasi bongo ko bimisela papa simo imba okangani pourquoi po papa dia ngenda loba bisika ya zo papa kisolokele papa kisolokela yebi bisika zo papa dia lungana yebi mais bisika ye auta ba papa ba yebi yango te ozoyoka ba papa ba yebi yango te comment sikoyo ko benga papa dia lungana ndoki ke alia papa na bango po atika na bokonzi omonte ke bazaki ba bolole bazaki bato moko bo bazaki na manière te bazaki na bonzamba ta mukete bazaki na pouvoir pété bazaki na bona pouvoir te bazaki bato te yango esengela ki bakende bazaki bato te et puis papa simo ngimba okianga na loba yango ndenge nga naza mokuse boy soki bandeko na nga nyonso bazali boso na nga est ce que bokomona nga te voilà boyokaki loba wana zaki lisese esengelaki bango balongwa po tomona papa tokumisa ye tosanzola ye topepa na nkembo na ye esengelaki bango balongwa do bango bakozala liboso na ye te po soki bango bazali liboso na ye te omona ye te soki bango bazala lingomba bazozwa bagloire papa komona na te bango siko bato bakozala troublé bakumisa nani ekosimba te na lingomba biso lingomba nzambe esika nzambe moko tataki mbango avandi ekosimba te mais basolo wana bayebaki na bango tata simo ngimba okiangani te bayebaki na bango te ata moke te kayango wana bokozonga jamais na makambo nyonso mabe oyo bino boyebaka ngo bokoki jamais kozonga il faut bomona monena pasi simo ngimba okiangani bino il faut bo souffrir bino faut bo nguluma il faut penza bonyoka bino bokozonga jamais jamais on gra jamais na bato bandimela kabino na bato badora kabino faut bo sentir na kanda nzambe faut kanda nzambe kitela bino ta kanda nzambe kitela bino na bana oyo baza kofinga ka nzambe pona bino bakosuka na bana oyo bamona kabino banzambe bakosuka bango fo nzambe asilisa bango na mayeli nga na bondela kango mikolo nyonso bino bokozonga te na kombo tata mwana pe molimo mosantu boye bakango papa kisoloke pa de lunga pa de ngenda soki bango kandesi bokufa bino nyonso desi bokufa po bopesa ka bango kanda muto asengela bino keza pa simo mokiangani ezaka papa simo mokiangani yeka kande muto akitisa ka batata yende akitisa ka bango pona ni ate ya bino bobongwa mais botikali bobongwa na te mabe yo continue kokola mabe ezo continue kokola papa de ngende si alobaki yango papa d'angenda lobaki yango le 4 août papa simo kimbango ayebisi alakisi ba jeune ba obalonga katene ba génération o elekaki alakisi alobi ba jeune oyo zwa bango oteya bango nyonso ba jeune wana papa d'angenda salaki epasi ba jeune ngo bango babota papa kisolokele na papa d'angenda ba jeune oyo ya kinkewa o tata simo kimbangu alakisaka papa d'angenda abota bango kobota papa simo kimbangu alakisaka ye ba oyo balonga kate batu ya mabe ba dragon ba niao ba nioka batu ya mabe papa d'angenda regeta na kote ya bango ndenge nini batu ya mabe nde abota bango batu wana nyonso ya mabe ti batiaka minoko balobaka est-ce que nzambe akobota ndoki oui nzambe abota ndoki te poani bongo ndoki aza mwana nzambe ti ndoki aza mwana nzambe nzambe abota ndoki te ponani nzambe abotaka ndoki nzambe abotaka sorte nyonso ya moto nzambe azobota na satan papa d'angenda nzambe papa d'angenda aboti satan oyo ya 666 penza mokonzi na bakonzi na bango nyonso papa d'angenda aboti bilema na papa kisolokeli baboti bilema oboyokaka bilema babotama bilema kobana na Marie Mwilu ye aza nanu satan ya mwasi kaka ndenge tata kimbangu azalaka na mama Mwilu
ndenge pe Satan azalaka na épouse na ye siko épouse wana ezaka mari mwelo bokanga date lelo na makambo nga na yebisaka pino posa azalaki ne santu na nga na simbe te soki mari mwelo azala na mabe te na nga na simba ye te ata mokie no simbe te moto na mabe te innocent ya bato na yo kosimba ye na yo kolobaka non ngana lobelaka nde bato ya mabe ba innocent te na tushaka ba innocent te bana na nzambe te na tushaka bango te bango na lingaka bango nde kutu makasi bana nzambe na lingaka bango na tushaka bango te na ko simba mwana nzambe te so na simbi mwana nzambe na biki problème pa tata na ko za su protéger te na ko za su protéger ta obondelanga te ako silikelanga makasi nzamba ko silikelanga po alingaka ba toucher elembo na yete sikote manga na osala programme nzambe bato buno bozo mona ba santo nzoka bato ya mabe mari mona telemaka na trône nga moko na mona yango na trône mwasi wana atelemaka na trône mukonzi ya butu ya bandoki boko yebaka ngo mikolo ko ya boko simba mitu toyokaka na biso meto négligeaka bobondelaka botiaka makambo na mabondeli nzamba lakisa bino qui est mari mwelo en réalité botiaka na mabondeli est-ce que makambo tozoki ze ya solo nzambe bobondela tango toza nango milengela mwana milengela fungwama misu zala mayele bondela kitisa mabolongo na se tuna nzamba ko révéler yo oya lukaka yenda zwaka soko zo luka to zo négliger nzambe pa kotika yo nzamba ko lakisa yo nde bazana arma Satan mari mwelo yaza mwasi na ye ya butu arma na mari mwelo bango ibale bepouse ya jete yango mona ka mari mwelo kufaka pona arma na ye yango mona batinda bana wana kuna bakene ko bongisa nzela po susi nezalaka arma avanda na kiti na nkamba mve Jérusalem soki arma avandi na kiti wana ya nkamba mve Jérusalem mari mwelo ko changer lobi ya te ya bato nkamba mais tellement arma zalaka wana te akote ya nkamba te po bango bayebi ke soki arma avandi wana yende siko mama mwelo ndenge programme na bango ezalaka mais eko simba te po memi arma ndenge aza wana batika ye na nkamba te batika ye na kati ya mikanda ye avandela na Kinshasa ye avandela na Kinshasa batikela kiti ya nkamba te bokonzi ya nkamba eza ya ye te tango batikaki bango babi de adjoint arma avandelaka na Kinshasa solo nde avana na pasi mbongo kyanga na nkamba yango nde batikaka po bakotikele bokonzi na nkamba te bakotikele kiti te jamais siko mari mwelo nde epesa ke kanda na niveau moko impossible yango na yebisaka bino molimo mosanto ya lobelaka ezalaka arma Satan yango atanga akombo te mais atanga akombo te bandimba lobaka yandi kaka papa singo kimbango kyangani yandi kaka wazola walembi zola mari mwelo wazola walembi zola yandi kaka ata oboyi koloba molimo mosanto ata boyi kotanga ko papa singo kyanga tango zoloba deja molimo mosanto bakozongi selo papa singo kimbango kyanga oboya ete yandi kaka place wana nde kanga eza kaka yandi kaka esika wana nde kanga ebloka makambo nyonso donc c'est ça, c'est la vérité onga na yela bino bato mabe bato papa diangenda monaka le 4 août bango nyonso abota bango bandeko abota bango nyonso bango nde banango yango mbe babongwani te bakokovana pemene ya nzambe te bakei yango babongwani te. Alors Paul Dibuya makambo na esili te makambo eza kaka makambo eza ya minene ezali nga na oya nango boyebisa deja nani zoba ya nkuvubaka nga makambo ezebele na ye na mwasi na ye kuvubaka na ye na mwasi na ye babolole mwasi pesu zoba munene mayele zate kizengi ya mwasi ya kuvubaka
ti lelo zo ko sosole lokote ti lelo za kizengi lokola mobali na ye bango mibale ndenge mo bakutana bazoba mibale bazo comprendre lokote mwasi ya Nkuvubaka zo parvenir koloba ke tata Simon Kimbangu kianga na pesa ke kanda mikolo nyonso bande konanga ngata na yoka yodiona ekamwisa nga papa Simon Kimbangu kianga na pesa ke kanda mikolo nyonso akenda kasoko ko bondela tango abondela ka alobaka na tata Simon Kimbangu na bamvoila ayebisaka bango ke eloko pesa ke kanda tata Simon Kimbangu kianga na pesa ka kanda mikolo nyonso. Mama, oko bando yoka kanda kino suka vina yo yeba ke prière na yo ekoma ka pa Nzambe te. Po papa Simon Kimbangu oyo bondela ka se kyangani mosusu azali te. Ya zali Nzambe molimo mo santu 4e génération eza ya ye aza ko changer ka ba corps. Donc yo ndengo za wana prière na yo ekoya kana mabanga. Yo ko regretter lobi. Bozela ka le 29 juillet. Bozela le 29 juillet place boko mona échec na bino ya ngwana ngana sambela ka butu moyi bato tellement bafingi mingi Nzambe ba mona kanda na yo ba mona kanda na yo bango bakokota nkamba te po bango nyoso ba impoli bakokota nkamba yo kosani bato mabe bakokota nkamba ba yo kosala ni bakoya te po bango nyoso ba impoli maloba mabe boy mwasi ya Nkuvubaka maloba ya mabe bango nyonso wana kitende ya mundi na bilongi ozo ibana papa Simon Kimbangu kianga nite ke libabe o ba tozo la ba révélation mikolo nyonso banzembo ezako bima ya sorte na sorte e comme la bino te na tango asuka ke ona yeba kite toza ko loba tango ni toza ko loba mais bino bozo négliger boko ko sala effort ya ko découvrir Nzambe na kati na biso te bozo ko kate bozo négliger nyonso. Bino bozo mona ba gloire ko tata Simon Kimbangu azozwa. Bino bozo mona ba gloire ko tata Simon Kimbangu azozwa. C'est incomparable. Ezalaka te incomparable. Mutoyo avant na esika na ete akozwa ba gloire wana na kati ya nkamba eza ko manda eza ko évoluer. Comment poser la bête yo mwasi yo? Comment poser la zoba? Oyebi ndenge basala ba recherche te boyoka pe banzembo te eza ko bima du jour au jour. Soki ba arma wana bazana bonzambe poni banzembo bimate pona ni banzembo na bakombola bango bimate kibimate bato bazako ba révélation tata Simon Kimbangu kianga mais bino botikala ka babolole ti lelo vrai bizengi yango wana bokomona kanda ya Nzambe bino fo bomona kanda ya Nzambe po bo comprendre ke Nzambe basakana kana ete fo bomona kanda na ye bazoba bo mayele te bozoko ko sosola te bozoko ko sosola te bozaki diba bo regretter lobi tango boko eko yinda bomeka koloba te ke oto yebaki te po boyoki mais musala na bino ko négliger boko subir lobi mikolo ko ya kenda ko funda ka pasi Kimbangu kianga bisiko kenda ko funda ekenda na mabanga eyokana na ngote po oyebi tata Simon Kimbangu kianga se Kimbangu oyo kenda ko bondela tipo bele la kayo papa Simon Kimbangu fungwele biso nzela na seka bino pona moni na yebi bino pona mona bino bazoba bwana grâce te bozui grâce te ya ona sebino bozui grâce te ba yuda baza ko finga Nzambe baza ko chola Nzambe bazoba mwasi na mobali ba bolole tema bali ya mbongo ya Paul Dibuye ba vivaka na mbongo ya Paul Dibuye yango na bo vivre na mbongo Paul Dibuye bokoza mayele ndeni bokoza na pouvoir boyebi ya Nzambe ndeni bozaka bazoba donc Nkuvubaka ndenga zana mwasi penza bakutana na ba demo mwasi demo yango wana yango bobo yango boni mwasi wana vandi baza na eti lelo po aza demo aza ndoki po soka zaki mwasi normal ndesi ya kufa metel mabie paza na ndoki yango wana moni avandi ba olia mbongo Paul Dibuye kitoko baza ko adorer Paul Dibuye na ba arma mawa pona bino. Alors on azana mayele asala ba recherche na ba prière Nzambe akosala nini akolakisa bino. Voilà bandeko nanga merci na batutu baza olandanga merci à tous nos abonnés bo continuer ko s'abonner ko liker ko partager émission tozaka makambo ezali esila kate nga nazatala na saki ya makambo Nzambe aza kolakisa mikolo nyonso na oya nga ndena kokwesa ba demo yo nyonso ba yuda bino nyonso bozo esheki kala te bomona bandoki
Alors, merci à tout. Vous s'abonner, vous liker, vous partager l'émission. Vous tindez la démonion sur balanda. Kabaye barake bananzambe bilombe anzambe bakalele bangonzele zate. Le 29 et l'autre kozalate. Le 16 août ya wana kutu. Ha. Wana de kutu bozela. Wana de kutu ne ko succès no fin. Place pe boté mon thème inauguration. Inauguration boko zwango na saba wei. Et pour les cabinets, ça pongi. Quand on normal, bon, inauguration exacte d'or. Inauguration exacte. Voilà. Tout le monde à la prochaine. Bye. Ai, que tal,